Bonjour très chers internautes, amis et assistants fidèles de cette très belle émission Moulia Battaliadora. Bonjour avec des couronnes à ceux-là qui ont l'habitude de charger leurs unités pour en suivre cette très belle émission Moulia Battaliadora pour l'édification, pour moi, pour vous et pour nous tous. Une fois encore de plus, partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe ou d'autres pays d'Afrique. Bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. J'ai seulement besoin de votre attention. Pourquoi? Parce que dans cette émission, Moulia Battaliadora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Qu'est-ce que veut dire Moulia Battaliadora? Moulia Battaliadora qui est intitulé en langue portugaise, qui veut tout simplement dire une femme bataillante. Moulière, c'est une femme en portugais, Moulière, une femme c'est en français, moi si dans lingala. Battaliadora est en portugais. Bataillon en français, moi si Bitumba. Donc moi si Bitumba, je n'ai jamais croisé le bras. Na kenda koluka ba information pour nous retransmettre na bino botala rabiso. Bino boza très cher pour na biso. Tout ça là musalande pour na bino. Je suis là votre humble servante Inancia Maurice da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. Il suffit seulement de vous abonner à notre chaîne de YouTube et attends pas seulement Lutumba Serge. Oyebi ba nouveauté nini eza na kata YouTube ya Lutumba Serge. Sokolingo yeba actualité ya jour. Sokolingo yeba etamboleli ya peuple. Sokolingo yeba na kotambola ndenge nini. Nouveauté za nini. Sorobeti Lutumba Serge na YouTube okoyeba makambo na nyonso parce que nous avons des émissions autolobelaka sur socio culturel mais italique politique to kota ango vraiment te benga voisine yo benga voisine yo benga noko benga tata mwasi vandi sabana parce que misuba mona ba onka na ba TV mais na YouTube pe na via internet to même ba nouveauté esika nazanga mokote na plateau nazana un des artistes et comédiens au Boyebi na Komboya Kilimanjaro. L'autre kolobela sujet moko très important ba jeune à Gouba maman à Paris, ba jolie maman ya Australie, ba jolie maman oyo bazana kati mboka Belgique, o bazana kati Irlande, selon ba demande à bino to une fois encore de plus à kokutana na Kilimanjaro. Obi tokolobela sujet nini? Tokolobela si ba bébé Bouchou. Et lobi nini eloko wana bébé Bouchou na lobaka invité azawana libre pour na ko s'exprimer eloko nini o ya lingi. Pourquoi eza bébé Bouchou? Mais na fongola bino ka moi mukie bébé Bouchou eza ba jeune garçon ya propre. O balataka bien. Alobi sorti na ya kolata bien uti wapi. Fox na ya production uti wapi. Uti ba maman barakitoko. Ba maman no ba fongola maboko pour na petit. Ba maman no basalaka que sokazi mo chéri na benga ko moi bébé donc asalele makambu nyonso. Pourquoi pour na ba maman donc ngano toye ba il paraît que ba petite fille trop décossée à Kilimanjaro ni santé na moni en forme mais la moni très bien habillée beauté en place ndenge ni santé yo moko loba na ba téléspectateurs ba yeba vraiment balandi na biso ya ba internet ba santé nos andeni. Tout d'abord on remercie le bon Dieu. Zamba sali grâce de l'autre zano na plateau. En tout cas santé, il y a pas à dire. Talara andenaza, c'est que santé posée à Nyamakari. À part santé baspect, c'est quelle langue zani? Na ebité po muto za la aspect ezali konda. Bon. Siko Kilimanjaro le bina biso ke pose un aspect ezali konda ezambongo. Mais pourquoi bébé Bouchou mbongo ngo utaka pa ba maman ba jeune fille bala l'arte? Pourquoi yo poni na onzi la wana ki bébé Bouchou ou bien olinga ka Karine parce que ba jeune fille tamso ba pesa ka tendresse na ndenge yo lingela raté? Bon, pourquoi ba maman bon, ezano d'abord liboso ezambongo te. D'abord non ko vivre na maman, ko vivre na jeune fille ezandenge moko te. Moni na olinga na expliquer ba tout le ba comprendre lo mo bo tchana mitu na bino bo fongola mato ye. Bino bato bolinga ko condamner bato po ezana bato mususu ba sa ba ignorance. Munde bazo mona ko vivre na maman eza mabe. Non. Eza très très bien. Ti moni ngande na telemi boy. Eza ti. D'abord non jeune fille mo ka banda non. Na la petite mo boy na beta na moi parenthèse non elo na yinela na ba jeune fille. Na kutana petite chérie mo boy na lingi to lingani.
papa andimi na komi na palin apesi nga numéro fo obenga nga. Oh benga zika ya pamba liboso na osala e. Oh non kama mo tinde nga saldo donc kosolaka lelo na komi na palin numéro liboso mo tinde nga saldo ya internet. Siko na push na nga moko nde nazalika na 700 kwanza. Mama na mokate na boulon so na komi na palin na créé ta moi mbisi na créé badi na système mama ina lalela. Oh abani amba mo tinde nga carton crédit. Na tel siko na 700. So amna tinde le carton na tinde daisa kiyentu na osika na 12. Na signer na zuki yentu na nga ba na tinde le carton nga mona tika na 12. Na signer vraiment lipe kauka papa na mai na baila ngona lali. Lobi na tongo na sale bengazi fo na système na pana pona récupérer kiyentu na nga pe na chelege salut. Na benga ya tongo boe papa roleka te nzala. Mama na bandeki na nini ngamoko na 12 tika kina ona damela ngoli pe kauka na tongo na bengo bandi su nzala. Ngabi rien o ezala ratin eza da faux cop. Mais l'air okutani na vrai maman o senti vraiment ba benga ngo grand prêtre mère Fretcheng. Abanda ono ya liboso nde na bona travailler na ngate. Nga musana nga ba pesa nga visa ka pongi. Donc so na lali nange le no yo la muka bébé douche na komi na douche wana nyonso na okuta da ba tia ba kisi o mwa ka posona na otaka tente tout bien préparé ba laver nga ba sisi table le na komi na manjalo malembe sozo ba ko laver wana nazo comprendre ngote donc ba cotisio vraiment na kati ya baignoire ba niki onzoto mi a préparer lo kaka douche yo moko niki wana na mona comme le quoi exagération to ndengeni. Maman ko laver ça veut dire ko nazo na système là to za bana mikite nde na za na bébé maman zong singa siko na système siko ba katelo éponge mo boya munene ezatike linyuka ba ozo kapati na nte mama chiffon na nde ba le kiso chiffon donc na tendresse na bilengi na miliki nyonso eza na kati so za na systématique na mwa banzoto ba razo do bangulu to monde za sol ngotumba ba palola ka ba poil nyonso nzoto ko ba palo lio lisusu bongo nyonso etikali bana lavabo ositi ba pangusio ba chomwa mafuta oye na table au lié au fele au pemi au meli moins 20 climatisé. Au vent discours bando développer na maman chérie la bando tout na projet zani non na Congo maman benga ki mwana za maladie grande sœur fala tanga université tout yes non tout ça calcule combien $1,500 OK tiens 1,500 tiens lobby tinda na ni sco oyeb sanga jeune fille to coopérer no magam. Donc aussi sokoloba que o lali na yo passer journée au lala parce que ozolenge la teinture na yo donc et comment nango option na yo au préparer au balobi charismatique au préparer teinture aux ana teinture pour au séduire ka ba maman ou bien ba maman de ba séduire rabino ou bien yo ne na ko séduire ba maman et puis oyebi ke lokwa sa na ngelo tena la nga fuka na kwela maman oyo azana moyen pour so kwela maman azana moyen te opesa oni pour yo lobi que ba jeune fille mutungisi siko maman otungisa oteme kwela maman oyo ane capable to opesa ba $1,500 ane capable to opesa ba $1,000 siko maman ngo opesa oni c'est que bosuki na minoka na love. Na raisonné ne lobby na so bien ngana na mère Frencheng donc le na ba mère Frencheng c'est que l'icône déjà tondo ça la répétition na ba mo na palanga bébé maki ba maman mo ba uté matanga ba koti wana amuni Kilimanjaro bébé maman na tindi ba to ba Holanda nga s'intéresser na nga papa na ino pas to vandi to solo na maman na sombi mo biloko ko mela papa na do so na mère tu na mère nga sa blonde tunati tunezanga e yaneza yo donc na faire play penale mon esprit bien ma nga salani atumba tono ba dendo skome nga tumba tono ba dendo ba tono ba dendo na ba misuni ana mbongo te donc yo olingaka ba maman mais faut ça maman o ya na mbongo parce que yo osaka ne le côté comme un fene yo ozoka bien il faut azana mot comme maman atumba ba dendo azolo venga siko yebisanga sapato na ngana ndeza bwena si so maman na bia somba sapato c'est qu'il faut ateka ta 150 carton dendo
siko ye moko capitaine eta carton moko siko lera linga linga yipto nga pa pe mo kota so mo mukoni donc maman elingo lo bateke maman nyo so so le kana na balabala teka ka mapa teka ka nini na ya monyo alingi ndimi non mère Frenching ba maman bo sola bien mère Frenching ngai yo Kilimanjaro yo mettre 100 paquet na sabino naza ba maman ba na lengi mo aba jeune fille ba ko ça malembe obiki bato batala biso baza ba responsable directement tom sous papa José Touré donc a chargé ba unité na ye pour atala biso la maman bibi tansona niyangi waza na Belgique motema ya papa Jacques Kakwit suka zolonga maolo kama makambo aya bando banga lobi no bangela mobali na ngai papa Kakwit pe no bangela mwasi na nga siko yebisanga Kilimanjaro sentiment wana oyo yo kaka pas ba mère différence ni ezali sentiment ba mère na sentiment ba jeune na ba sentiment ba jeune parce que to bi mère azana a cassé normalement hein maman za a cassé talaka ba tolo maman emilisi da ba ne belé et c'est quoi na mon sentiment isili tamsuka moi mbongo mtesala ke mère azonga na mo ba fraîcheur mo mais ashika déjà za cassé o ba mère mso za sotali mo maman ke ba koto ko ba partie intime ko et lembi vraiment mais jeune fait ça na moi douceur mo boita pasi mais jeune fait ça na moi douceur mo ka ya kibolenge ce que sentiment nini oyo karatango ozo carré ozo kanga mère na yebi so kanga misu po ba mère mso pe so tali ko pesa ta bejute ona yo mto lobi oyebi no so ke na doctorat ozongi na pa ba docteur babile moi ça zo kola excès zo kola azo zonga pe siko zo bisanga ba maman za déjà cassé oyebi no ozo ba maman so melisi mingi tolo elembaka po ba tala ba yaya oh non qu'on a expliqué le maramba vrai bon moni tolo na bobake ko ya kana elembi le roi chaussette yana sko bando benda ya sentiment ya jeune fille c'est plan tala ba disrait bino na kutana petite mo boy kutu soki ya 17 ans jeune fille na jeune fille na kutana kanti mwana jeune fille maintenant c'est ya Simon Kani libulu manzengelit oh pas mais French ngemo sentir les rouillé non maman don ndenga zana esprit na déjà ndenge zana akomanda ya donc yo moni mukolo mais na nzoto azana no elenge puis les rozo simba maman o santa barabana na santa sisika o santiba na santa ba mayu ya o pleurer ngai mama na sambantara ba mama ba elenge mutako te mama mso mona opesa bizu bon yo mama nyonso mona ka mama oteka ne nzeta minu kianke ni kana ba so ya lyo kelinga mama bon o ka bien mère Frenching so oza mère French oza na Luanda oza na poto oza parti par là au vrai noko so senti vrai noko c'est là donc santa ba o c'était ba kanza kosa o bangote o senti ba ya manguroko to grand petit obiki ngana zokamo makambo ozolobela obiki nyonso tuna mboka na biso oyo ya diffusion donc pas ngeza étrange pona yebi que eza impossible jeune garçon qui ne contacte la vraiment na monoko que non ba mère ba danser donc ezolekela ngai Kilimanjaro ngasi kona ina yeba vraiment pona nini ou bien loko nini loko lobi na biso e que jeune fille moko ba ko senga ba trop c'est que ça na fainéant au Lukambongo comme étant artiste ou bien aucun monde wana pour bien d'attention par ma mère le quoi de faire na biso mama lou vraiment son nom repose en paix donc comme attention ba mère ba ya pa na yo parce que tam so za simanda ko mère au monde oté mais tam so artiste o sara ba armo ka bien mère tanga moni yo mbala moko akwele lio donc o sala ba kisi tam so sana nzoto ba séduction le moko boy sala ke ba mère ba kwea tam so kenda ko sokola mai pour makamane komi trop na monde na biso to monde même na monde o ba musique ya o ba oyemela nzambe donc comme mawa ba soi-disant bongo bino kutu ba artiste c'est qui c'est là ngolo pamba mtu sela no mamanzambe te na sela mamanzambe côté info bongisa ngande na buna intercesseur intercesseur bana intercesseur papa na kamba intercesseur papa na ça l'appelle délivrance yo bien na mamanzambe te pour mutazi mama a moi site koloba na ko te kena kimela ngona nzela théâtre pour na profiter on a non nana ba collègue ebele pe ba sala ka théâtre bo boni ba ba bébé buju ve koko korodioko abanda théâtre kala po ni azwa maman peut-être à supporter a pese l'icône masa na nga lava po ni azwa moi cité a pesa lava moi ça pesa ka lava l'icône
bajino la baza po ani bazwa basi bapesa ba on telikonda ezali kambo stema ezali comme tala peut-être bon moi bien na lunette hein bon moi la beauté en live hein peut-être lunette ezali kambo beauté ezali kambuté oh na kena profiter on a théâtre rien ezali kambo beauté maman sepeli atali et puis faut avoir noko faut avoir yaya bajana lelo bakomaka encore kimbiolongo wa ba bloka kala yaya makambo changeat yebi mandrudu. Jeune fille bazolela Kilimanjaro baozanga mibali parce que mibali balingi dépense te mobala lingi te jeune fille senga e kabelo asenga plante asenga e mbongo ya savon asenga mon pantalon jean mibali balingi ba dépense wana te donc bo baloli nature soki ba jeune fille siko baozanga ba jo ya vrai ba âge na bango omote ke ba jeune fille siko ba mati bakina ba tata mibimba omote bo baby si nature nzambe ba masala. Bon, d'abord, quand une jeune fille soit qui na tata mobimba dépendre na ye, mais au moins ya zala na tata mobimba, mais koto au moins ya alovana petit na Patrick Ngambe. Au moins ya vivre na tata mobimba, mais moi koto alovana petit na Sabena Mutombo. Mais siko biso ba ya toza bongo te. D'abord non lobby ngana fenia na luka mbongo te. Tokenda luka mbongo poani. Pour nous s'organiser fitira lobby na yote. Siko mbongo ono ke na ke teka na kikolo. Ya 3 heures. Na bando la mukano na kene lukaka pona kota kikolo so mbule beti lata soki mata cobra. Et puis na siso teka bona bimiso ya emso na teki 22,000 kwanza. Mais la lali na nga ponye bela ba poudre ba tenye nga 1500. Otina olingo bomangati. Ataku tu yo moko ba ya ba yo no vania ba boye o souffrir na yo. OK na yo mo kina luka mbongo na kikolo banini emso talaka ya. Ozu moi 30,000. Mais ce qu'on a là la pongi bazu 1500 ba pesa ngeke tia code siko yo yebisanga na yaki kolo ou bien nazo ba 1500 na tia code distraction boya na brancher bino bo santé Kilimanjaro na zongele lisusu koloba ke ba jeune fille bazolela mibali parce que bino mibali ba âge na bango bokomi mibali ya ba mama na bango bokomi mibali ya ba koko na bango dans génération ba jeune fille baza susu na mibali te surtout na poto ba mama Norvège ba jolie maman ou ba lukambongo na bango balinga ba jeune garçon sikoyo ba jeune fille pe balingi pe ka ba jeune garçon. Parce que génération ba jeune fille baza sous na mibalité libala esa marasusu te obi ko tambo na quartier banda cointi coin au vendena pendant 10 ans jeune fille moko te ya bali pourquoi mibali trop fainéant balingi osa le côté maman mukolo a supporter siko futur na yo oko passer ngona maman mukolo oko bota te ozana mwana te oko bala te ko vana mwana mwasi notiliwa parce que maman na mukolo peut-être ada ba 50 60 ana kisi. Est-ce que yo yebi suksa mbongo na ye ndenge ya lukeli mbongo na yo yebi yango to bana pona futur na mo c'est que ozana posa ya mwana te ozana posa ya organisation te parce que lobby faut koma mukofo za na moi chéri na quelque part tinde liwe comme mabino yo ozana 30 ans 40 ans maman na 60 ans 70 ans ana combien de vie ya ko vivre oko suka na nzebe bokeneti na suka ya liboso na amour équipant nango agité. Et puis, si vous savez que maman a 70 ans, ou bien 60 ans, a 30 ans, c'est que l'église, peut pas être bien à intercession. On a prouvé dans la Bible, Sarah Botaï na agini. Double ménopause. Bon, ce sont comme 60 ans, Sarah Botaï na 90 ans, tout botaï pourquoi? Et c'est normal. Et ça agité, tu robota na maman, tu robota, parce que pas nzambe ménopause, tu as raté, on est pas docteur. Oh, à 45 ans ménopause, ou tu pas docteur, ou tu pas nzambe, tu na Bible les ainsi ka ménopause, tu Sarah boté na 90, bon nga sikolo banga na boté point et puis ngande na bona na mwana. J'ai ma fille, na linga mingi Adaisa Mutombo. Azali et puis la mère French to boté pourquoi? Na lobi ba maman boté. Maman so dans 60 ans, so 65 ans, so 55 ans, so ni o ba ebi so dans ménopause, ya nga na boto. Vrai noko na botayo. Kilimanjaro bike likamba ko kamwa ba jeune garçon mingi lelo ba kufi ba vie nga nazomona ngo à preuve à la vue o ezali épreuve concrète moi la mobali un joli garçon que son homme repose en paix azana 37 ans
Moi, mobali, beaucoup d'avenir avec beaucoup de talent comme, étant aussi un artiste. Mais à perdre vie, pourquoi? Parce qu'elle en a qui maman Mokobwe, maman va vendre na Zélande, na Nouvelle-Zélande, à Lukambongo, un jeune garçon a habité ndingi ni maman na Lukambongo na nzoka maman zana kisi. Parce que tout mon avis à l'élo, banguma ba osopela bangombongo parce que ce n'est pas normal. Maman moko boatika ba na Congo, atiki libota na Congo, à Kepoto, a ju moi vie peut-être dans un restaurant, a ju moi vie mais bon comprendre lobby okuna comme na monge belé. Nzoka na koti na monde ba magie, ba kuma obwa kila nguma kuma ko bwa kila mbongo. Tango mususu asimba ateka mukongo na ye, tango mususu tango azosalela yo jeune. Ozui liquide na yo ya jeunesse obwaki na nzota mama wana ya mobimba azozwa ba chance na yo misusu kase yo kanisi liquide de tika na nzoto tant yo pesa mukonga azui liquide anga chango na mwa place moko amemi na monde wana poisela ba chance na yo parce que ndenge nzamba keleli mobali il faut luka mbongo zwa mbongo na yo na mutoki na yo bibelobi oza intercesseur oyebi que mutalia na mutoki na yo skozi mutoki no mati dikola mamo kamoli yango ale mama na bi o ndenga ya lingi yango yo osisi makasi no bino lolo na mele londo kasi kombo yo lobiana mama bi mama mwana kasi na nga lelo na suki pe otamsuza oza âge moko na mwana suka ale mama zui liquide wana amimengo na monde ténèbres esika mbongo yo liaka après ba ebele lelo bazo kufa sikoyo wana sanango d'après olingi ba jeune mais pesa na ata moi conseil ata mukie na ba jeune wana tango mususu parce que mutu tout à quoi na mère habillée. Mais à moussous pas n'était moussou bien parce qu'à fait moussou mobile. Vous comprenez? À Monica na question na vie moro boye nzoto esenga babilengi a kiti âge pour azasu moya ko vivre. Mais mère moussou so mona pas na vie kisi comme belé surtout na monde a poto manger comme na ngomba comme ko kabango. Conseil ni yo ko pesa bango o bota la biso. Ya liboso na ba jeune ba ya na pesa bino conseil te. Neti masolo bia utako dae eza ignorance wa toro wa mbendre udae toa udae na buzoba nga d'abord non pour affronter yo mère na iso bien na interse nga nza mapesa nga révélation na chena na côté le mpe maboni na moto manta benfika kala mingi te na ngombati nzambe la kisanga mère ko fweza yanga kuti ta ba mama so za rakisi bolia ba dunga bengi bino boya o ana zo biba za solo ba mbongo ba zo ba liquide boya na bino pa na nga nga yo van liquide na nga soko zwa ngo mama so za na posa 25 près de otonga na yo boya ma pa na nga na kinana na benfika na bondeli pa nzambe na bondeli ba la singa tadam après na wana ke torot mendre ogira sentiment mama mo lingo po mo un peu mo amona mama nga na rave quoi toi pam allez ba sombelo mo idée o ba oteka 800,000 kwanza aludai wa toro faut boya na école. Oui, pas coach, maître de la maître, il coaché na coaché on a la idéologie et puis côté là on a ma bonne délit mais yo ke yimba bon net nga pa nga na yeba nga ba mama kisi bazarte non nandi mana nga teke mama mo zara na kisi a été za ba jeune nandi mana nga honte Kilimanjaro yebisa biso na monde artistique na monde nzamba pesela yo don ya comédie expérience nini ya mukie oyo zanango gagne nini oyo gagna. Et puis, pesa biso contact na yo, peut-être pour ça, se diriger vers eux. Ça peut-être te sûr et certain parce que vous avez artiste, vous avez bilongi, oh batu batala ba sepela ranango peut-être moi peu maman butu moko ya bien. Oh là la raota msu butu a mon occasion ta ozela yo na numéro na peut-être ko kutana yo. Obini na pesa expérience non il y a vie artistique pendant il y a travail na yo dont on a mappé ça parce que ça artiste et comédien expérience aux anango ba biloko nyo kuta nango ya bien projet na yo ezanini après kakata on aussi sanyo sona on lancer contact na yo ya expérience non ya bien naza na expérience à musala bato bolandi biso boyebo monanga naza artiste complet formé une nouvelle wenge mettre pas grand ya mangwa ou vient en escadron à Paris na Lille na pecho le sac yo fona longa linette respect papa Kilimanjaro aye na défendre toujours arna na kati Angola et puis na oyebisa na ba jeune nyonso bolanda ngai botika ko so bozaki na basi na bino na ndako ya bimisa e tika molimo ba kabelo famille souffrir tika molimo wana futaka ba ndako ba 6 mois famille souffrir
ya kapa mère French ya ba coacher oza bien na vie expérience na pesa bino ya ngwana bien et puis kala mingi te bo mona ba film na nga pona ocha ba théâtre belé so beti www.LL Pro TV et pas Docteur Alphonse na site na so bo bon ba film Kilimanjaro a sali za plus de 30 films bo zo ba conseil bo zo ba leçon bo mona expérience ni na ba mai ni na ke na makambo to so la on a sali on ndenga film pour bo comprendre mais numéro na nga contact ba to libanda plus 00244 931 045 027 plus bozana bandela 00244 931 045 027 awa na Luanda benginoka 931 ba moko 045 027 ozwinga mba moko Kilimanjaro soi-disant bato baobenga yo na okaki soi-disant bomi libala mo na Luanda mère moko boye azalaki na jeune moko boye okomoka ebetela mère wana batour osali que mère wana aboya jeune wana po akoma na yo ozomona te komemi destruction otozoyoka ba soi-disant artiste comédien biso ya Congo bazoya awa bazomemaka pe destruction yo po contribuer na moko ba destruction te soki mwasi aboyi yo po alandanga nga abomi libala na ngande na vrai no mwasi so aboyi yo alandi wana tika alandi vrai noko. Vous comprenez? Il y a un taureau. Attends, tu vas dire, moi, ça, c'est la route dépense. Il peut faut oh, Lucas, ben fort. Il est ben fort, exacté. Hein, il est au sang, il attend ben fort. Tes mères, sous ta la rabat, Lucas, vrai, no, vrai, ya. Si on a télé, au moins, la taille, n'a pas senti que, oh, non, quoi. Na télé, ma. Tant sous producteur, il y a ma casse, il y a trop. Oui, producteur, il y a trop, Ezanan. Producteur, n'a bombi. Na le bâti. Barabango. Na le bâti. Kilimanjaro, soyez les bienvenus vraiment. Merci beaucoup na présence na yo na Moulia Bataliado na moni aspect tellement makasi c'est que ba mère ba ofuta. On les a d'après ye bébé Bouchou bébé joli. Ba mère ba otala ye directement ba o baza na Norvège. Ba na Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, na Belgique. Donc partout et si Kabozali bébé Bouchou appuyé na ba mère on les appuie na ye na kosa autrement te ba jeune fille mais ba jeune fille na kama Moulia Bataliado tozangi mibali donc bino bobuka mabolongo po mibali bazonga pa na bino parce que baba tu boye na ebite so mère alamba na nzungu nini na ebite so mère asokola mai nini donc wana etal na ngoyi so peut les lier donc cimetière e boya na ngo mutute mabele fo mapona mutunyo so merci beaucoup vraiment ya ko répondre na invitation na biso. Numéro na yezali wana bobenga ye azawana c'est notre artiste comédien oya Congo bosala ba succès makasi bazo défendre bandera na biso ya Congo aza awana Angola numéro na yezawana Kilimanjaro soko kopisa ba remerciement na batunyo so balanda ye ba obalinga ka ba maman jolie ba petite fille pe ya bien na pesi d'abord mbote na Bardine Salazo esika za na livre chéri na bana na famille mobimba. Roba ina nga papa na mona yote na kota na basiti na mona yote yango o moninga déjà awa na papa Serge Lutumba kala mintu bo sentir de train zo démarrer vraiment na papa Alphonse bo sentir LL Pro TV na site bo sentir bien mo bo découvrir na pesi mbote na Chimène Boazi maman Nataliana vrai chéri babi moi ça catalogue maman Lupango aza locataire ta fouté la raté mobali ya ye moko akanga donc ba mbote trop Chimène Boazi et puis na retenu petit nanga journaliste international poids lourd de la presse Patrick Ngambe pire petit à grand frère nae bambota trop bisiko zali puis na ba artiste news comédien ba collègue nanga na défendre bino na si bino bato bozana moi aspect neti masa nanga lava ka minti sko ba obenga po da petit numéro nga na TikTok na bundeli bino bato bozanga aspect kwa to ba ta aspect bazo bino sko bozanga aspect ba lava na bundeli bino bazo rappel bino boza ba artiste et nous ba te so aspect bazo te lava na bundeli ho faut dire femi ki quoi bambota trop quoi c'est bon Nepsa bino que moi ça bitumba Moulia Bataliado une femme bataillon na bino toujours ba nouveauté. Bouti koyoka Kilimanjaro bébé Bouchou mobala kitoko ba forme ba stemaya alobi que ezo dépend na ye point de vue na ye motema na ye ba choix na ye munoko na ye loko message na ba mère
alobi que ye munoko na ye apesa ngo ka bamere basentiment na ye akangisango na bamere parce que bajeune fille pourquoi trop de kosenga bajeune fille baleki kosenga moto alingi oka lelo tindela ngai unité lobi nango obiki mama leki nanga gravement na hôpital vraiment ata bino moko bina violo toza mbala luka moi si pas luka soka na premier contact déjà opesi ba demande de le ba $500 et ça mbala nga luka mbongo wapi bino mo boki misa mibali yanga ba okepa ba mama po mama osenga ite mama na tout mama lengeli na tendresse alengeli na stemai apa lengeli na mbongo ozonga pa no ndeni eza moi passe ils ont pesa conseil na ba jeune fille elingi koloba que botanga aussi si classe na yo aucune université, ça dépend de la famille. Ce que monique université au foot à maté au côté commerce, aux la commerce, aux foot à université na yo. So position c'est aux musala à moi bien na tongo tangu le soir aucune université. Vous comprendre pour olengela avenue na ya lobby. Pour vraiment mikolo et comment vraiment que mobile il peut pas qu'elle s'intéresser. Femme on a que jeune fille on a pas azana moi pas. Tout limiter ba désir na biso trop de besoins et ça ma bé. Aux en famille pauvre ou yumoko ozotanga molingi kabe le plante à $500 ebisanga okoyi bosa kindumba non c'est contacter na oyoyo o zanango bino pe ba mama pardon botika ba jeune garçon ba mi bala ba jeune fille sentiment na osuki kana papa eza soni bana na yo bana kasina ba koko na ba mona que non mais wana azolove na moi petit moko à 30 ans muso ba kenati ba 20 quelques eza soni eza vraiment soni ba kamso eza soni bibelobi nature était abisso tola ba désir à présenter parce que soukanango ezaliwa merci vraiment nabino assistant fidèle au bolanara mulia bataliadora zambe vraiment apambola bino je remercie mes partenaires dans la maman bibi tantona niyangi zamba pambola yo le docteur Alphonse Sulumanga zamba pambola yo le parisien le plus fort Liadouma zambe apambola Maman Madobi Kembo, Aboubas le Congolais en Australie, Mariette Ngola Kalambay na Gabon, ça m'a pas bino toute la famille Lumbu, Pichu Lumbu, Papi Lumbu, Gisèle Lumbu, Zamba Pambola bino, José Touré, Blaise Mawanda, Zamba Pambola yo, Gas Mafina, de la part de grand réalisateur Serge Lutumba, Zamba Pambola bino, Gigingala Pegingala, Nzambe A Pambola bino, naliko remercier, bino bato bo partageaka émission, Olidi Moussoma Patrick Bolompeti, Diaspora ya Salem, ancien Sky ya Lemba Saint-Augustin, Jade Kuala, naza toujours na pou toza toujours ensemble. J'ai besoin de vos appuis financiers et puis spirituels aussi. Ce que lingi promotion, ce que lingi publicité, au batala salon na yo, au lingo sala fête, moulia batala dora, azawa ne suffit qu'à s'abonner na YouTube ya Lutumba Serge. Je vous remercie. Je remercie les PDG lui-même. Au prochain numéro, son dans ma permettre. Ciao.